N'a pas de Nunes. Oh, petit de là, n'a pas Wemba. Au bout encore, c'est là. Mais n'a pas besoin de trouver de l'homme dans studio, on a habité. Pour péter, je vais rien. De Nunes, si quelqu'un n'a eu, autre solo là qui est, aucun côté. N'a pas 1, 2, 3, 4, de Nunes. Dans la question bad, on va pétage, on va la famille. Bateau va comprendre ma montée, va perdre. Ma camine bosolo. Na bino comprendre l'eau. Nous yo Grena danse, pomba yo danse pétage za. Yo colonio sur la bino kango na ndaku na ye. Pomba danse na bino wezanga. Ya pesa ni boy pe. Na lobi na yo. Wezanga. Te to mona yo bina yo. Ope perdre. Ya ni bien balu songo. Ali pomba fema to te tika. Yango, Tala, Bible nous dit, hein, si quelqu'un ne comprend rien, la jour de finale, Dieu ne récompense jamais. Oui, quand tu mission, voilà. Ah, quand tu as le mot, je me crois, na héritier mon okende, na kisinjo raté. Oh, Kisinjo a sali, Kisinjo a déjà longue pas héritier déjà. T'as la mona Kisinjo, mon maman national, t'as la mona. Voilà. Tu as une accompagné la Fallon. Vraiment, ton monde, Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez me suivre, mesdames et messieurs. Nabi tambola nangai nondi premier. Nauta ki matanga, paix à son âme, Chesco Matondo. Paix à son âme, Papa Kodi, Nazalaki Naba comédien. Mais na luka ki mutu moko na mona kete no ba belle la kaka pomba leader pomba en tout cas mesdames et messieurs na rataki na matanga na ye kokutana na ye côté victoire na bi na le raté parce que maramboza na mboka non dit premier votre humble serviteur mesdames et messieurs un grand merci na bandero nyonso to balanda rabiso partout dans le monde disséminé à travers le continent bozana Congo mokili je vous confirme encore que bozana Congo mokili. Vous s'abonnez massivement, hein, plus de 151 000 abonnés, toujours dans le bon nom du premier Topé Saramakambu, comme vous le savez. Alors un grand merci à Yann Gonzalez depuis la Suisse. Un grand merci à toi Yann Gonzalez, hein, le plus grand producteur de l'histoire de Switzerland, Yann Gonzalez. Wana la rata Suisse, Namoni Dikembes, hein, Dickens, shérif de Lausanne, Dickens. Shérif de Lausanne, Bambote Nayo, et puis la grande dame Jessica, la femme à la Porsche. Ah, Jessica, la femme à la Porsche. Je confirme, Nakata Suisse, Wana, non du premier, vous salue, côté Bosali, un grand merci aussi. Nabos Cédric Teka depuis Angola. Hein, Moutakangi Luanda Mikolo, Bomesana Nakombo, Oyo, le boss Cédric Teka, 100 000 $, c'est quoi? Alors, messieurs et dames, Kinshasa ezali toujours na ba surprise nango. Congo za toujours na ba surprise nango. To lamuka ki ka boye tomoni le vieux pétage Denis Lesi. Pétage succès au Sakalate. To lobi ah na yepe azala pembeni ya Denis Lesi tomona ndenga kenda kosenga ba pardon. Yango il faut to zwa pomba
Pomba kotanon kotanon. Ouais. Pomba. Y a pas à dire. Tala do tolo la massa na biso Cheko Matondo. Ouais. Tolo la papa Kwedi papa on a meka jouer na ye na joie chance. Merci que ton homme repose un peu. Oyoki. Eza moment matanga. Non moral. Y a pas à dire. Mais Pomba webi ke makambo za la mboka. Biloko te belité. Mon fils que la poko bana ba olia kaka. Ouais. Leader Pomba webi ke ndo kote nde na bengi obo na poto bat bazo sepela makasi. Ba nene Gonzalez ba moni ba bi leader Pomba. En tout cas na bonda matanga mena zuyo kaka. Mais nga komaka matanga nozwinga sa matanga ozwano nga te mpo na ya te. Na feti bobo ya pete. Na ya te. Mpo na nini? Na yaka te. Oh. Obanga nini nango poison to nini po? Poison te me na oya te. Leader Pomba, attends mon ba santé non. Santé kitoko. Merci vraiment na maman Olive, merci na maman Denise Nyankero. Merci lisusu na ba consignation samboka autorité. Merci lisusu na mon général Kasongo. La presse Mambote, merci lisusu na mon grand frère Kasongo Gigal. Merci sous na mon conduit Patrick. Ba conduit ba ebelo ba cadre Pomba. Merci na bana Gombe, merci na ba ebelo sur la tanga cercueil. Kokangote. Ya kilo. Un grand merci aussi à Farel 1000 esprits na kata Luanda Bambote na yo. Leader Pomba, est-ce que bike na minute vous en a succès hein? Pétage kangi papa Denis Lesi apesi makambo na ndenge ya internet ya yozo lobela makambo na ocha Denis Lesi na kati te na bina yo longola mamwa Denis Lesi ve na yo yana avertir yo Denis Lesi tika kri na ngai oyo tosololaki yo okango te na avertir yo 1 2 3 4 5 Yasuka ota bagi na nga omoni yango Denis Lesi na lakisi yo bag Pomba makambo nini nzoloba wawa na bina yo Denis Lesi abenga na pale tosololi tomonaki yo mpo kende kosenga bapardon ve Denis Lesi yena lukanga nga yo nasenga Denis Lesi pardon nga liboma siko makambo banda osala ye mutu aforsaki yo man Denis Lesi afingi were afingi mai kalambai nasepela afingi peniel nasepela parce que problème nini nini na kati wa makambo na bana peniel basuka na peniel soka meka te na héritier Denis Lesi na porter plainte yoza nani omoni bayanke nyonso oyo Pomba na bomisa Denis Lesi ya bengi ngai tosololi makambo nini bosolo na bino vandelanu yoyokanga ebele Denis Lesi abenga na bino yo Denis Lesi abengisinga na pale na ye ya bujour wata abenganga na kutala maître Kazi Congo ini na bomi dossier wana olandi Denis Lwanda abenginga na bomi dossier wana nakepa Denis Lesi oh petit nanga namona epa were oyemba obwaka basepela mais na bitu tobetela mona studio nga bite po pétage ezala yanga Pomba makambo wana ozoloba tala porte parole depuis pétage na bina yo titre oma pétage ongelasa nini bato bacomprendre makambo te baperdre yangai nga nayebisa biroya mosala nzambe yo longola koperdre osoni mabe sango mpe pétage oyo leki ana raison tokota studio nga live studio nga na bwake ebele esengaka yo mpe omotifie nga moko boye dadaki nzembo na yo akimi nga akoti studio Denis Lesi akota nga bate okota yemba te kavema tonge yo barouge baaméricain baarabe toboma yo Pomba est-ce que oyebake Denis Lesi nde moto olobele ndenge wana teta
biso na bosa na moni Moïse Mie. Na bosa na moni Moïse Mie. Na moni pasteur Walesa. Na moni pasteur juste Moulamba ya quartier ACK. Toya comme kuna. Obike Congolais, obike batutamba oyoka ba mona avec Congolais za mutema mabe ya na bina yo Deniles ngana ye ba yotika yo bisabiso te ko sala pétage oza perdre ayebisanga le kiboma dossier oko isi nini micro ayebisanga le kiboma dossier na boma dossier abenga na pale na e apesi mbongo toloba apianga le te ata ndambo mbongo esa te ata droit d'auteur asanga na lité akanda ngate obike barefle lité akanda mpona maloba Deniles. Ah bon? Alakela lité akanda mpona mpona mabe baaméricain barabe siko Deniles peuple noir bolafa tango baba ambassade na bokalanga ba sie Sande pomba na kama na victoire bwana ke victoire ya lisite victoire comme na matongi yango ono somoni bakufa bato nyonso bakufa omona komona ngo remplace awa mpona Deniles babi ke oyo pesa ingratitude Deniles wana zoboya wana abengaki yo na palais na eti abengaka na pale tosolola mpo na studio apesa yo mpe mbongo biso toyebi pesa mbongo liboma pomba tika makambo wana bato bazotala yo partout obike Congolais pomba obike de bato bazotala biso bamono mama na ngra ndenge okende okumisa Deniles omoso mbongo sandra bosomo apianga mbongo zo bosomo apianga mbongo mbe bosomo apianga mbongo Arthur Mupepe mon beau frère Rafu Mupepe Raphaël Bobet Mupepe Rich Manessa abato kende senga na pardon obi ko betinga yo liboma obi ko betinga mbata pomba obi ko betinga mbata senga na para présenter nga ba esquisse na nini te présenter ba esquisse pomba Deniles le rebelle senga na ndaku na opo oyibanga mayele osuki okwai na pula ba américain Tony Atayo obi Deniles so lokayo sie wanganga pomba obi ko na mission na ngobo na mokili oyoka yerite watanabe fali héritier ozotanga wana kaka amema bakisi nzoka poto héritier ozotanga ozokumisa amema bakisi nzoka poto yo tikala kisi nzoka bebe aloko te kisi nzoka yo wala mamumuluba kashen venzora akoma obike mambasala amone mambasala petit fali asaleni akende kobeta ye bambata moni abeti nani petit fali nga bulo abeti fali eske pula mabe sonzo abeti nga mbata akutana bamere baaméricain akutana barabe cable noir bolafa yo otina na erreur bamemaki epoto akimite yo plek babokolo osala aventure la timu watoboma longola akisi nzora yela makambo ate yaza mwasi bwaka mopanzi otoloba mpona Deniles nate yanga mpe nakosimba cher nabika bien aimé la Bible nous dit le voleur vient pour détruire mais jamais pour rôder. Jamais pourquoi? Le boss est le fondateur de boss. Donc Deniles c'est un ndenge mort na yo pasteur te. Oh, ala ne na matia na chombo. Nela ku Bible sika. Matin téléphone. Il faut pas somber le téléphone pomba. Il faut pas somber le téléphone. Senga Deniles c'est pardon de ça. Ba yebi. Te menga ndimi te obi ke Deniles ça mutu moko boye. Maître Kazi Congo uni Deniles singa na yebi ke pétage eza ya ye.
ala mutu moko boye azo créer chaque jour soto fanda a créer na danse pomba yo danse pétage ezali biloko nyonso nabinaka yango na ndako na ye pomba danse nabini yango eza yanga ya pesali boye pe nalobi na yo eza yanga te tomona yo binaki opedre yayibaka balusango alibama pomba to te tika obike pomba kata émission fasanganga pardon fasanganga pardon Deniles olutu problème nayekotola cher koyebaki eza biloko na nga ta Deniles yango tala Bible nous dit si quelqu'un ne comprend rien la jour de finale Dieu ne récompense jamais. Oui, kata émission voilà. Kata longo ali za micro mbesi nyama yomo Deniles yenda simba buku ala na suka liboma Oui, Zora. Si Canada ne pas mettre quasi Congo uni. Oh, ça c'est la Congolais. Ah, oui, na okelo bayibi na krio seka. Mais yo za pe foti na mo quotidien. Yo ngani me ba bisa ko zwa na micro. Amatama lo adi jabdulunga. Aseka yo. Mesdames et messieurs, comprenez que c'était Pomba. Là, continuez l'issue, au monde. Comprenez que c'était... Mais biso pe tem to timaki yo. Ma grand frère nanga Serge Mubodi Osemi Bralima azango Pierre Mbongo. Merci nyama. Koko na yo. Obike Pomba. Wana ofinga nga te ofinga Deniles. Tala ozo finga nga te ofinga Deniles. Omo ngali no Lumumba. Omo ngali no Lumumba. Ofinga nga te ofinga. Ngali no Lumumba te. Lino Lumumba te. Lino Lumumba sali nini yango. Omo ngali osaka ngali no Lumumba. Mais Pomba osilika mabe oyebi Na bina okeba. Obengi nga to sala loko otuna nga Deniles omelinga mbongo amelio to escroquer to benga ngo basika bela banque populaire bayebi omeli Deniles amelinga mbongo na ya boto le cher non mais la vitamine la melibo la komi gaya retanga les sonako na makambo na mboko pia kanda na mo député qui sens na robete yo ozi so meki na bebe tayo okanga na ba ba nzule beta yo Deniles soluki problème ya aussi sa makambo aloki ite kanda mwana baba kwa tie na avion babule pasteur mama be babule ite kanda wanganga litia kana ne wamonela wanganga wala Deniles alo azong Deniles tika bakri na nga oyo tosolaka simbete tika ebeta peta nzembo wana eloko ekomobeta na batiktok ebeta na batiktok partout bazotambola na titombo wani tiktok eza réseaux sociaux ayebisi yo apres na pula mabe bosiko so alobi apesa mbongo kasi yebaka jour ya concert afali nga noso mo Deniles na otia trouble na concert wana raté le 29 na otia trouble na concert ya fali mpona Deniles mpona makambo martyr fali ayo osani na makambo ya Deniles na yalo aoya kuna na oseme trouble fali abengana ye te mais yo yebisaka fali biso tout wana besoin neti pokasomati na voilà mon vieux Dicap mon vieux Dicap aza star mboka apia ferita mboka beritier bapia ferita mboka bajibe bawera yo mpoza na position te yo moko héritier yo moko fali yo moko fere parceque opposition eza na baza ya mboka te na ondire yo monanga loka pire au jeu
Ah. To Roger Ngandwa. To mona ou bien Mosaka. Ziano na Mosaka. Ziano na zong selo micro to yoka. Mona Mosaka. Ah. Benides. So saliere. Omoni mère wana vani la koma mboso. Ngape la vanga kombo la yo. Non bien, on va en prison te la comme mboso. Voilà papa, je me excuse. Papa Limbisa Bolo Champandi. Beniles to Samba. Deniles la bonne ya avocat, na bimisilipa. Yo. Ba maître Kazi Kongo ini toza wana. Maître Kazi na pesi mbote ko tazali. Ayabi yote. Kasi na obwa na president po na yote. Ah, yo ni ba bwa Maître Kazi te. Tana yana na to bwa na bato ah pomba na peso bato ba pesa mbongo. Yaka. Yo tana ko mo Deniles plenga ya vandi. Ah, escroquer siko pomba to ke petozo. Ah, nzambe ya 4 émission. 4 émission o comme crime. Na 4 émission na nga na kangisa. Deniles, neto luka ba travailler ma pas. Azala ona. Na kangisa o pomba. Pomba faut se nga ba pardon pour cette émission na ngai obetinga de 3 fois. Ba dimanche, na ke boto la chair, pomba. Obetinga 3 fois na émission na ngai na okangisa o. Nazo kangisa yo na biso vérité batutu ba la nanga na okangisa pomba 3 fois yango. En pleine émission, betinga 3 fois bambata. Na mona ngote pa Marie Misambu na mona ngote. Maisha bali kuta kufa kala excuse. Maisha bali kubiloko na mona ngote mera batayemba bien azan vie. So na mona pasteur Deniles na mona couple boloba. Ah couple boloba ba yo sani na makambo yo. Zo banga bango te couple boloba. Zo miko na yo énervé nga. Ba vena nga ba vanda ba wala na mona ba Serge Mubwadi. Bon, Pasini Boualima. To se calmer non. To kita to aba frère to sola na ndenga bien. Hein? To sola na ndenga bien. To za accompagner na to siko maime. Yo ka to sola na ndenga bien pomba. To délégué sik maime li mai. Mabele meli mai délégué sik. To sola na ndenga bien. Mabele meli mai. To sola na ndenga bien. To se calmer. To aba frère to bongisi. Na bi ke kanda na yo na minute eza Deniles eza na poto te poto ba héritier bazali héritier pa loba ka memo poto loba ki on na kete o boy le poyom tongo loba na héritier mona okende na kisinjora te kisinjora sali kisinjora de alongwe pa héritier déjà tala mona kisinjora mbona na mamu national tala mona nandeni en tout cas, mesdames et messieurs, na sala ba émission mais on a sali lelo mais pomba il faut senga pardon. Voilà, il faut pomba senga pardon vraiment fiscal la députée nationale un grand merci na yo boss Kuchi na katia Mwanda Flat Hotel Inter Mwanda en tout cas pas ya boss Kuchi et puis bandeko nyonso to balinga bazwa mopepe malamu bokende na chez le vacancier et pas mon ami Joël na katia Mwanda Fallon ya pesa mbote mo voilà tozali nazalaka accompagner la Fallon olega kisinjora botika Mwana mwasi olega kisinjora mwana mwasi wala tuke baolo ta yo nyamba tenti Ben Willy le Gabonais le plus suspect le Gabonais le plus dangereux un grand merci na yo Aschondo Asamunene merci na yo JR Sa Majesté Staff Wenge Mobimba un grand merci na bino nyonso tout Mandela Weston Wasage Galant Kinzonzi Kadi Mabokete double poche babetinga bambata pona opesa bino information vraiment en tout cas il faut Madame Kapreski au moins on a vivre dans cette émission en tout cas voilà merci beaucoup na batu nyonso tout Hervé Mouke Soba de Soba Christian de le basket et puis Blaise Sam Microbe, un grand merci na banderognon surtout à l'Andabiso partout. Voilà, na sisi na ngai. Patrick Mputu.
Patrick Poutou, merci Nayo. Et na mon ami Soussou, Patou qui a ma lumière, Yalemba, un grand merci Nayo. Na bande surtout. Moi, on a souffrir. Non, c'est l'histoire, il rappelle un moment stade de martyr. Voilà, un grand merci. La La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.